Merci Nabana Poto, merci Nabatunyon Sobalingara émission au dialogue des stars, merci Nabana Nyon Soro ya Luanda au Bazali Kobenga, merci encore une fois. Na grande dame ya Paris, merci na Francine Ngembe, la femme en haute qualité, merci encore une fois. Naba téléspectateurs tout balingara émission au dialogue Congo. Merci balobi site moko to ala ngo www.congodialogue yango yo a tozali na commune ya Kitambo place ni to ekokutana na Mosaka Oazali moko ba directeur en marketing ya Wenge Musique BCBG et pas ya Papa Chéri Jibem Piana bino mo boyebelo roni nezoleka entre Papa Chéri na Sai lelo to ekokutana na Mosaka ndako ya Mosaka ya ngwana na ngambu ngana za na balabala na annoncer pour na plaisir ba téléspectateurs tout balingaka émission oyo na kolinga ko remercier d'abord Guilin Soumaïdi oyo a permettre pas pesibiso nzela to kutana Mosaka. Merci na Guilin Soumaïdi kolo idéologie, merci na bandeko nyonso oyo balingaka émission dialogue Congo pe dialogue des stars na kolinga tokota na kati pa ya Mosaka to solana et puis toyeba suka ya émission ekozala ndenge nini boucle ba faire. Merci Nabana Poto quand on a aussi samedi sommaire que Torozala Bongo na Mosaka Blanchard Mosaka Wazali moko ba directeur en marketing ya Wenge Musique BCBG to Wenge BCBG ya Papa Chéri Moto Pamba l'homme qui a mis l'eau dans coco le lot na résidence ya Mosaka Mosaka bonjour mutunangai kitoko ne lenka no moninga ya donc bana Poto ba bi ke mutuna bango yeyo donc tango Congo dialogue et qui faut dialoguer donc souhaite taka gouvernement ba le dialogue mais ensuite to le on avance to ba to dialoguer na zanga. Merci beaucoup balobi Congo dialogue yango ne masolo Blanchard Mosaka boni d'abord santé na yo. Ouais, santé hyper elengi donc na à l'aise na nga mukete boulot ba concert donc na à l'aise donc te ma pena rokita boulot elengi. Tout 5 mois repos pour trop de nous papa Chéri 5 bi après ce congé les orchestre na Congo j'ai mis disquette mais au bêta partout et puis air tout pas 3 concerts na semaine donc arabiso donc on faut santé à la bien mais on tout ça bien quoi banga disque parce que bobi que na minute au soro che disque faut bêta pour soro betité congolais na minute a commis à te penalito hier ba disque on bimi na ngoto bêta na bravo. Mais ceux qui va chanter le roi, Ombana leli, Ombana kowa afande kaludie, ezate na sauce bakoti ya café de laurier, basusu bako bakisaka kibe magique, kasi na lolango bati ya kanini ye, pona convaincre motema ya dabombole, ngana mérité, pardon nazala satisfait, ba plus ezate. Grâce à toi, Djemando, Ezati. Aminata, ma vie sans toi, Ezati. Ma rose est verte, amour, amour, amour. Est-ce que tu sais, Sikao, Okomisa Kanga, ava chatuire dans ma vie. Tango Nazalaki, Nekol Gadiena, je t'aime, Ezati. Ora, chanson, libéré ezati ora ba chanson rola ba Gérald Natikali na mi kolonse mi bale ya vu donc on explique OK lelo anzembo ya ngote lelo za comparable na l'église ya lelo maté sila nango et comment témoignage ba mona lokola mutu na église était au fin du monde to banga mabe poto comme to sala malamu ezati baté ya mutu comme na lelo banani na ndako botate na problème azemi na problème voyage mundele po ya ça témoignage de l'église de visa Congo et salamate donc maté et sila na l'église comment ka témoignage babimisaki ngambisi babimisaki nga nini muselegete on to muselegete na poser mutu ko tambula nete donc maté na TV sila comment ka témoignage ndenge mo pelelo banzembo vida na ngona Congo comment ka générique so telinga batu babimisi nzembo nino ka nzembo na te oraka onotanga ka yamado onotanga katafumbwa on entend nini sous F victime 4 minutes ya master ya ndeko nanga fere ebidenda tout le temps il ngaba c'est quoi bimisi sous film donc on entend nganga nzembu te à quoi bon na mambalu pa on entend ngoma bana mais comment papa sombe le pa on entend te nzembu ya kwa papa
ba générique ya lwa bana kolia soki na tite fumba peza kolia madesu pe eza kolia top sala nde banzembu ba grand kale ba kikufa batika générique te okapna batabule ba vetabule adios moi sina kufi asali nzembu metikali yanga na yo esili so eza ça dire quoi lelo on a porte parole yembaka donc porte parole parolier chanteur ngalo kwa mama bilanga donc mama wenza ko sanu ko nsa mama pale ko yepa mama bilanga so ngalo kwa mama bilanga donc na droit na yemba na expliquer ba proverbe na expliquer sur ba nzembo donc ngana no sala yo donc lelo enora ba générique ba zelaka papa chéri muto obimisa idéologie na Congo obimisa disque na nzembo na chanson ke na générique ya mukulu Janete bombole mayele mansilinga na komizoba na lelankayo na chamo sa robige ukomna swafa oyemba ezani swafa oyemba tenga Suzuki ibinga porte parole te Yves Kambala na pese mbote pas ibinga porte parole te na imba na bangoti Yves Kambala chanteur Suzuki chanteur ba nga porte parole te ngaza net Jésus na weba na rote ya mena bana menizeri donc boulot yo ngala za na ona maboyo mona ndima ba chanteur belete nga ba chanter beba yemba ti pa ke poto na mona ka facteur chance so na mna to tangi nga 5 chanteurs bien na Congo biga wa ratarate ko tanga banani na ba leader to na ba chanteur non na ba leader na ba na number 1 so na mna tangi comme l'équipe nationale boyo binda polémique to tiga ngo to sotam to sotam bi ke pa na ba na papa chéri muto aza na voix o ba imitarate na Congo ba ko karate tous les voix ezali ba poser na ngantoni voix ni mabia la peta kapango kitoko peta na suka ya voix poser wera fuyo kepenaba nasala nini hipo yo nyokolonga boyo nasala nini ngoni kide yo longoli molimo nanga mama yo bendi nzoto mpe distance onikide pona zanga nzimbu nikolo pona linga mbande kole belge ana sukali ya voix okayena ba kiteme kiteve moteme nzobude kita vite des yeux problème si problème ala sukali ya voix zuye mais na yeko la bango tu na imba bango so na minze munanga mona ngani bana vie mené awa personnam nalela mpe mingyo empasi nanga ye awa nkonsimbi mokili okotika te yonkomi ozwa ba décision nasukoli miswa mankako amoni moi asundoli mbeto na forêt Natombelio malchance te bonne chance oh emekende malamu vie qu'est-ce que ngabi malaba mabeni na sala bino bato monkili mpo boina ngai na bamela bino nanie wana nze monani ezana album esui met chanson nanga so na beto blo vie que c'est ngai yimba ngeme yimba oh amigansala amidwane kwa mwana kwa yimbima ngana kene engeme imba o amigansala amidwane kwa mwana kwa yimbi mai ngana beta sena Est-ce que Vikes le roi Zate Vikes le roi Zate king kesere mené à paix à son âme est-ce que go yembelo go nana ni vraiment na vetone kaka un jour no yemba ngo pona za album no sensa tous les leaders na yemba na Ferry na yemba na Fali na yemba na Papa Chéri na bimta yemba première chanson yemba imta yemba sueme imta yemba sueme na album sueme Ngo papa sera banira parce que sur le droit de album dans album pour banze mbimi na malobe yati ce que suis mais faut tout n'aura pourquoi suis mais na retourne après parce que na retourne après est-ce que comprendre la différence na biso yanga na viekes na comprendre est-ce que viekes na beti ngemeimba amigansala amigwane kwa mwana kwa yimbi ma ngana kina ngona sena ye ngemeimba amigansala amidwane kwa mwana kwa yimbi mai venga kama musaka zansena donc veut dire monde ba chanter ba ke ba poto ba ya ba imala ba boyete ba ko yemba pe boyete bele pe ba na ba poto bon facteur chance c'est le mususu musique pe le mususu to ba na classe ba questionnaire ya classe na ya vie ko kana raté moi le première classe na bino lelo a comment changer na coin mon ebino na relax ça bo vide ba licence le premier truc na bino gravement la mener résultat soit comment la le toko mais bino maintenant relax ça beaucoup ma ministre donc veut dire ngai porte parole net ngala Congo azal Alain Pelam Talobango azalakate Alain Pelam Taïb Sangango na vie mo mona tanga communauté na vie est grave balba bango 3 mais mo mona tanga communauté balba la ngaboy ba porte parole net nga ba qualité nanga babi azalakate azate on dirait paix à ozalate donc veut dire que tu as porte parole moko ayembaka
okuta na porte-parole moko akorigaka banzembo, okuta na porte-parole moko asalaka bagénérique, okuta na porte-parole moko asalaka baproverbe, okuta na porte-parole moko asalaka bathéâtre. Proverbe nini osala déjà mosaka bana poto bazotala biso eza Congo dia net proverbe nini oyo osala oyo ezaki bato bayebi ke babi eloko eza ya mosaka. Mais ça neti ngo tuna Messi bini na cha na kamu vraiment ngala na mbala so na sele miso batuna nga makambo aboyeke na ngana tuni parce que oyo eza Congo dialogue 17 ans na buloyo l'air mususu beti bwana yebi na été l'air mususu Patrick Paccoré ayebi na été c'est ça le bayi boye pour pesa mwana mukuu abotali na monoko so na minute bo pesa poto na comprendre Congo dialogue tom fait na ngala lelo non te mosaka Congo dialogue ele te Congo dialogue ezalaka déjà moni bato batala biso l'air mususu premier fois bazwa mosaka na Congo dialogue na bandi boulot internet bandi na mti pour na peso ka kele na mbi joka na émission joka kutinga na émission na ti lokola kutinga na émission mami lela kutinga na émission lelo chroniqueur ayambaka yambanga zati tana bino bongo ndimelanga te na ndimi bon proverbe nini oyo sala omoni masanga Guinée Soumaïl ay bon porte-parole alobaka bien pour comprendre munene nanga masanga Guinée Soumaïl bon porte-parole alobaka bien ce qu'on a bandi boulot qui tire pays vieux bandi na mté parce que Guinée Soumaïl ay porte-parole ya vient na grave parce que na bandi boulot mais est-ce que na sali mouvement té o comprendre munene nanga na bandi boulot karma pas tu venir plateau na sala orchestre na Congo yo na yana banga ravia na porte-parole alobaka sala na amtona biso pas de donner na sala orchestre na Congo un jour à 2 minutes bokoyo kanga karma pas na sala orchestre na bandi boulot chaîne za moko RTNC antenne ASM na misu nanga canal kini na misu nanga na bandi ko yamba na mi ba chroniqueur tout na yambi ba musique bon mouvement bon ta ngam to sali bo lezani to yambi Pelé na stade divin même ozo tune Pelé le no sana mukili question ni bangisinga na lobi boye là muzo comprendre ngate na lobi bo na yabi ke 17 ans d'expérience au mutu to kuto na biso ba oto kutio bien sikoyo ngana ngina yeba ezana site na yo tubazo kisala ngwa kutanga na lingisko na yeba to iga si porte-parole na tena ngana ngina yeba ba proverbe nini o musaka sala bayo bazotala biso ba yeba la musunga na yebi mena oloba ngote pour comprendre nga olena beto le proverbe lelo na beto le proverbe oyanga luambo mtalobango po yoka kele po suka yewan olena baluta suka tata papa chéri mena kino na luambo proverbe ni bozui epesa bokabwanité parole vraiment mon papa lomba loba na musique yava kufa yangwana bozui epesa bokabwanité wana kuna ko ina bani wengete sako pesa yango wapi bandi wengete ngala bana TV na bandi wengete nazo ya ba club des stars olo benelo na tikali tana baki soke otala ba mbwa simbwa na bona TVT mais comme na parti politique ce muta ba potani ba kuna mbwa simbwa ava ba mutu yanga na loba de mbwa simbwa mais problème na TV zakaka toza 100 musiciens na Congo 100 millions to ba ngora 3 personnes papa Lutumba alekani sous TV minité HC Poussani veste grave ale caractère tellement trop ta leader muta loba ale caractère TV trop yet na imposer loko porte-parole moko ya na ngote etikala epunga na lobaka nazo yemba non sama mbebele bele donc ngala ko ba teona ba proverbe moko ngona ke au-delà des proverbes tant soit na kina vie moko na speaker ki si chanson ya ngai ba zwati na yebi mais bana Congo dialogue ba téléspectateur tout ya Congo dialogue musuba yebi na côté lecteur na speaker ngona côté lango makala boyo ndebite so na no speaker na côté sous réchaud pour après makala dans so ya réchaud donc bref tant na speaker ba mondela sala kambongo cheche oui bien cheche aboya ka côté longi na kati moboy mondela zokali kanto sala mosolo aboya ko chelongi na kati en même temps ba zwa kana ba pesa ko pe moi miki ozwa bilo na expliquer tout nenga na expliquer na ngina bisa yo boy ngaso na pesi yo parole okosala nzemu na yo bengi ba savant yo lingi ba ye maloba nanga mte texte nzemu no maloba nanga eboyo mte bongisa nzemu ko sala maloba legi maloba nanga na kitoko te na personne exemple tala bi mondela sala ka mbongo abaye ko bon abanga ko chelo na kati po bazangi banga baluka baboma ye o tuja maloba ni oleka nzemu wana maloba na place wana ko zati tango na koyane na bi mekako ko makobonga makoka o mondela ma vélo na yo tout dirait à vie na gros bébé mais quand on bon makoka au moins dans ma vélo non toute la vie non bimba engol ba que moi si mbala zo sa fidélité pas moi si ata commis malade na kei ceux qui le boko ba pas celui tout le monde na nzungu mais ça la kele le tena tango ya kutoka bilei wana éternellement ba ne life ya ipupa na kei ya plananga bozo ngo faute za yanga na zoloba po ya ngata na sala ngo ba ba ken ba ambiance na sala ngo ba balali ba zo le ba jambo ba le ba boudin nga boule dona na tona lo ba po na zuna on peut incati. Tant ça maloba là pourquoi bolingo pesinga merci à mayo sukola kelamba
ata na telisi suka na ba boka ngai so na ti moto makasi na kota na lamba na singa basenga moi pona kauka so na tiki moto makasi ki godo na kota na lamba na ndako baluki nga felo po baka usanga baso boka blaka succès ya ngai na elambo na telisi donc on veut dire oko bongisa moto moko mais bazo ngate ba o bénéficier na yi nga pesa problème explication non pour prouver sans explication on va voter zangi frein est-ce que retourner hôtel maté na bili so bolingo déception bolingo moti na ba n'importe quoi na préféré que foutre na cimetière pona na monete mo akufa azongi o bolingo nyoko le kuna na lobi lisusu na ki kana koroko na kei na lobi déception bolingo permettre nga lelo na ke vana na pourtour et le ngona ba mourir de sina comment tala lisana bolingo na musika le ngona bolinga te vous comprendre na kei tana boyoki suso faire lobi admettons on a fallu mettons faire lobi na angala koma kobela kangala koma kokondisa kokolisa nzote ngamo bali kitoko boye maloba mais ya loba côté ya ngalobi lui atikala suke belé pour les coiffeur na imboloko yana ki vivra vera ya muto vandi na ye a kesu za lobi na partout mo ya papi kaka lobi na jire na kobala te soki ozongi te on a toujours porte-parole ça et loko azate donc naza mutu ngone na défi ça ba mapala ma boulanger mususu heureusement ma je m'en fous j'ai sikoyo nazo ya na cité yo na sisi na ngata zo kata mo loba musaka loba camarade faire na mulangi bandaka bayeba na mulangi takabla faire na kabla mulangi te wana ngana yebi keza yo wana ngana yebi c'est bango te alors et kama yo yebi ngo me fait explication na to e débat camarade faire na mulangi pourquoi mulangi takabla faire na kabla mulangi te et ça camarade riche na pauvre il le chose chance comme camarade de Sarkozy est-ce que Sarkozy so na bar zelo somme champagne et alors yo somme champagne comme dans le sombelote buso kabani no yako akote ba merci na ba komeka banguba komeka biloko tu ya ndolula so meli kaibo meki kaibo tu no kose po bikeli kaibo na gwa likaibo o likaibo na gwa société likaibo fa na gwa likaibo donc yo no ndima no kaka na sala na ba senga doso na biso na kolemba na sala tu no ba leader kashama ba basumba banze mpa ba leader kashama ba robetelo sumba nga ba musicien ba luka ba parolier so nga ba parolier ba luka nga yana zanga comme mi pesa ya ba c'est pas pour rien vieux mo tala habiter to benga savant. Merci beaucoup, merci balobi toza na Mosaka Blanchard Mosaka Blanchard Mosaka mutu mo bwa tuna ngana tuna bi pourquoi Mosaka. Ouais, na expliquer bon bali msazo to to comme ke pour mon ko bika Kinshasa ça payer bouger les courant na succès. Merci beaucoup, merci. Pourquoi Mosaka? Ouais, c'est comme moi ça on a balé, moi n'a chance na le baka. Je n'ai pas peur d'être contredit par quelqu'un et puis il a le bon sans fondament ta contredisant ngati. Donc na chance ya ko beta na première division avant Messina Neymar na belle. Avant tout pour tout avant le na Chabani. Na chance ya beta na première division. Ba 95 96 voilà. Amata izita mon stade na cha premier bi na bango to matsa pe sous un grand hôtel interne na stade ninga na stade wana Mosaka kako bon comme on a famille eza Blanchard Mavuzi veut dire na za papa mokongo pembele Mavuzi o ba ibinga mama na ngaka mona umba personnel akufa défunte maman na za 50-50 quoi ne ba parti ba Congo central papa na ngaka pembele Mavuzi kota baluba kamonia umba mais na linga jamais ko se révéler ba tini na ngai to ba tribu na ngai nga ba yeba balinga na musala balinga na mawate ya kiwa papa chéri le kaza muluba yepa mama za muluba te nga papa chéri so yebi mama na muluba tam susu a yebi na ba inani na 17 na saline na ngai ba mingi na musala ke na kimawa po balinga musala balinga mutu na mawate linga na travail zo sala ya mun ba congolais ba moi complexé mais so yebi ba français au rose m'appelle na ba 650 so yebi ba anglais au rose pe na musala. Oh babo sana ki zenga Londres alo ba anglais mutali boma pe ya France alo ba français so nga senga lipa ba na lingala te na donne moi le pain et ça normal c'est comme ngol ngam na ko misaka ba malobo fuku taka na lo bango. Merci beaucoup, merci. Ça na compte complexe si ouais congolais ba na on peuple mo complexé ya monde apa na Congo ta complexité o makasi ba complexité za natinga o bandi nanga ponga na mona fo ane ba argument solide convaincre biso ya kana biloko bien tala so ba bon bimi mais générique. Donc convaincre bien sauter donc beaucoup convaincre sur les impôts géniques on doit être génique que comme ça animateur pour génique ça sur l'animateur hein et ça le rose comme ça camion de ba changer monteur to comme ça mécanicien même comme ça comme là sachet to comme si yo pour te sommer comme ça bon belé vraiment bloco merci même on sait que bloco to lo ba ko yaka yo mbala moko to ya ba bloco moko boye
ezaka ine poza mutu musu pe babnet babiloko mwa bena musu simbela nonga moto po mwa makanisi moko yaka trop. Mais oui, nganga liboso ya Jésus nakutani na solo to so na simba moto na solo mingi na Jésus. Et puis tout nenga koma mosaka ya na ndunda. Yaka na ndunda ndunda bachaka mosaka to lengo na master nga moko vina nga master nga za ouf. Na melaka soupe trop ya tikala na kwanga pamba bina nga mosaka loko lisisi soupe nga na zangi kwanga na komelelo ko lelo côté okozwa kombo. To entraînement avant na pour tout côté noa so na sopi na ocha bia ganga mosaka kombo ngitikala. Na silika nzoka kombo elanga mo avantage. Na zo bon na Western Union sans identité. Parce que kanga balembita lelo to na campagne kotala ingénieur moi même sur l'exception parler mon to doké plan. Babita to côté beli bambila bia ba to côté rati bambila mosaka boko ta bimte yeto za sine a oyibate a osala mabe mote mutu na biso. Moni kombo na na ye mon ingénieur baboya kota mais ndako ya tongi makoti pona nga. Donc vous me dites kombo za na mo avantage trop. Kombo eza kombo na kufa piaka na 8h mais na 9h mo na Cédric le papa na Chloé papa na Elika a sololi. Na 9h mo na tasu master na ngai Dieu donné samba à Sololi na Paris wana. Au mona boyo moni Micheli moninga malamu à Sololi. Mona bo tel tende maboko banque mutasali immeuble Giraffe David immeuble moko ezokenga la tout le ndaku ya bandal. So ki kosto na bino ba chatol tete mona ndongo sokolaka. Mutasali 6 niveau na bandal tete ndai. Et banda premier ministre via Dula atikara ngo na 3 niveaux. Immeuble Jabani yana mutasali ngo tete do bana bandal. Faut mettre la tête maboko to kumisa bandal to sala ngo tu prends to empana bukaka. Mais mutabongisi bandal na 6 niveaux bobenga bandal c'est Paris mais tout refait les réalité le tout refait les côté 6 niveaux mutasali ngo tete ndai maboko bank mutaleki azate na bank pour ko maboko bank bokene na bank ba website bino ke réseau avec sa carte électeur bien sûr na côté na nuirangine na zumbo donc maboko nezo tanga mbongo avant que bank yana benge bank maboko bank donc komba mosaka et salangai et lelo so famille so pezu matanga ba kubero mavuzi mona bat bayete so ba ngaka famille mosaka ndey play donc comme nga eza comme mo succès donc mutapesa nga talaka nazwa mutapesa nga komoza ufa kufa ta phénomène mutu tant papa chéri tindaka nga iye ayo zona likana TV Alain Chinois donc il y a une répétition mais papa chéri mosaka bana boulot lelo Alain Chinois à Paris mutakina tika nga na bana boulot nake luka boulot Floripo à Paris mutu attends on a dit comme fanatique pas chéri ya ba réunion président na réunion akufa président wa tina na Brazzaville pour me frapper ça mutu pesa $500 na mamba wenge na Brazza akufa do lingo ba ke Paris okufi akufa Paris donc na mutu na ke 5 francs na PC lelo pondé na banda iboloté bango tu ala Paris bango tina ba ba Florimpo tindela ngeloko ya la français mais no ka français ka longi nanga lo ka longi tindela nga biloko Alain Chinois mutu abengaka atindela nga ba plan donc naza pena comme on eza kombo moko ya succès mais bana moko yo lo binanga ngi na ye ba plan ngozuna ngogwa o santé gwa nga ya Jésus et puis bano ye naza na fête na bana 17 ans na simba ka fête bikité na mona ba question ba réponse na ba question mutu tuna na mbebo na yo ka nozo ba bona mona. Merci beaucoup, merci Blanchard Mosaka, merci tozoko bana émission na biso Blanchard Mosaka les leçons maintenant tout non ba mauvais souvenir na yo na BCBG pe ba bon souvenir na mauvais souvenir na nga na wenge BCBG eza ndenge na kota prison na bebisa CV na nga na kota prison makala le 6 novembre passé awa yaki pour nekolo na sepelaki ni ngopoza nekolo de baraba la soki olati bombe okoti na ambassade ndenge baraba basala consigne so bo américain moko pana bango okelola nde babula ndenge biso mulaki no pour nekolo fona kufa tant otumbula père na nga otumbula président na nga en tout cas pana sala kana la soki non ngapa na bigoloba omoni nde tobunda na yo so bengi yana bino seki ngana likona makasi so makasi obeta ngayo moko data tozobunda na mutu na maloba mutu maloba babunda na maloba mais ba bengi ba soda et expliquer na lekaki na menaki donc le na fier na ça c'est game mignon bandeka grand mère chef d'orchestre na ça ba Fuji ba Bram ba JD na ça ba lelo na ba rojenga na ça ba lelo na fier so dito soine pour na papa chéri biso na bino na retourner so côté papa chéri souciat ni commune ni localité ngana côté papa chéri makala ye na fier lelo donc na ko ça le na boss na ngate indi moko ozonga tango indaka guerrier yeyo guerrier wenge BCBG yeyo ba guerre ba maison mère leto bongisa ba guerre ba maison mère muveke na ba 6 mois mikili mutabunda nga yeyo muveke ba 6 mois mikili maison mère na ngakaka fonga na bunda te ona na bunda papa chéri na boîte ba montenga na bunda na terrain na TV mutabunda yeyo kaka adisha tipoti nga finga papa chéri mutabunda yeyo kaka ba mekana nani yeyo kaka
mopo wa meka yeyo kaka donc Nabitum- guerrier ya mukulu yeyo na bitumbana nyonso oyo bunda Blanchard Mosaka 17 ans mais ata visa Paris ata Belgique veut dire ezalaka nini Mosaka pesanga 2 secondes. Ah, merci beaucoup Mosaka vraiment de 17 ans malgré tout changer bilan ba bana poto ba bi Mosaka tout changer lamba 17 ans na BCBG confrère no Roger Ngando bo travailler même Moussala aller-retour ba musicien aller-retour Mosaka côté la papa chéri Makala mais visa Paris rien Belgique rien même ya Kuala Lumpur. Bon, eza gravité ndebe to rapport dans la fleuve faut que na fleuve ata mailinga rayo to za pêcheur so za pana bino na bujala to barumbo dans la fleuve te salinga bilo rotuninga Mosaka 17 ans bundula papa chéri belé ba Roger ba Fuji ba les retour mais te bon eza gravité nga na sala ambassade te nga na za kolo mouvement te nda sala liste mouvement kolo mouvement na sala kolo na sala liste te tango bina nga yaka no ya tango bina nga yaka te na reforcer te président wera ba quelque part sono ba bengi te ko wela onde ma présenter na boy mais ko bananga ke Mosaka visa Paris ata mon côté ata ya kondo pour te na boya ngena bana Eh balobi passeport et bimia na na posete na sala ngo mais na sala ngo apona yo roko o ndire o ya nini o bopamba ko zwa biso oyo South Africa te wana Afrique du Sud caméra ba ozwati po bina na zota visa mo te o Afrique du Sud yaya ozoma le Afrique du Sud siko o yo rotangi na bato ngati nga préférer yo tanga oyo nga préférer yo tanga oyo olenga na tanga ngo yo tangi yo me ko tanga mais ça zula bango yo tanga ngo soki zeni Visa France Visa France le 18 décembre 2013 mais okenda te yango yo tuninga nini yo tuninga na zwani te babo émission za na kati ba émission sina isilité bato ba rotala biso ba rotala ngana yo na ba kopesa raison otunaki nga ata visa ya ba Congo zwate question ya bongo reformuler question no otunaki nga mama okento nga ata visa au moins Afrique du Sud za na militaire entraîne na kenda on a lemba bon o ya France papa chéri azuninga visa ya France eloni esalago kende te oyebi yana okama Congo dialogue faut boyeba makambo so nga na expliquer bino oyebi nga na koyeba nanga mais to luka information pour ba téléspectateurs visa pe na ne bate batu bazwa visa te neto sur la visa il faut la ministre to oza premier ministre to président ya parlement balimbisa so courant de fala kini bika payer na so mo bouger les courant na succès de famo mulungeto to zu visa 20 minutes et ça maté tu auras faut tabata la 14 jours ba bengo to zo visa on a 20 minutes to ke wana ba biso bo vendre na 20 minutes ba bengo so visa et ça maté 20 minutes to zo visa to zongi to bon préparer ba bagage ki to retourner na siège to sali réunion ya suka to ba noke na aéroport ba combattant ba touré Zénith to betati si on a papa chéri na ba combattant yo munne mutu mabe ko ba boya to kende ba pesi ba raison na bango ezaki nango valable na parler du peuple ou valable na politique mais ça valable te na musique pour na kwa sonité non faut ko banga te ngati bana banango na sala ngo ka boté sila combattant zaka netinga congolais netinga makina netinga na raison o ya monaki nga pena na raison o yebise mam na bisa bango o etel nango papa chéri tel ka ngata ke congolais dans vision ba mona wana na bana ko bana bango boy tilelo chance na kutentel ba 20 ba pesinga ba raison mais na Londres na Julia Pela na ve Fabien Samoussou les îles ba te bele ba prispangi ba vena nga ba mettre les mabe ba na poto tala na ba mon sara mambolo ba nyonso tout opé sur raison moko ya Rex ça epesa ba raison ah na telemi la ba on expliquer ba non makam ba cause de mes louable et puis ça qui toko mais vous avez choisi la place où vous avez choisi c'est ça qui fait défaut. Vous choisissez place à ma belle musique. Non. So rolo bana mango logo moko ya mukie kaka moi conseil moko mukie. Ya on a besoin de conseil. Ba loi na bino tout bolpona, ba ko tout boluka, makam tout bolinga, eza bien mais place ba lobela rango comme on parler du peuple. Longwa teza na lingwala. So ko bungo singa adresse na ba 82, oyena ko memonga moko. Ndenge nga mena Rex kuna ke kende kuna
Zoa mention, et ça, c'est la Congolais tout. Pas de peuple, mon amouté, vers bon cas, il y a pire, vient dans la TV au Béminako. Respect naïe, pas ali son excellence, pas mbote naïe. Et ça, parler du peuple. Donc, moi, na toi, na mikili, on a droit à parole, na parler wana. Donc, si on a la parole, nous c'est mon papa chérité. On a les camerounais, c'est mon président Oueraté. On a les camerounais, le papa Ouembaté. On a les camerounais, yine, la monsarate. Yaka, na lingua, la balon, la parler du peuple, Yaka wana. C'est une dimension, loba makamuna, yoba sale la ngwana, musique n'a rien à voir, n'a pas idée na bino. Mais dans le bar, ceux qui musique, ceux qui ne sont pas salariés à ma solo, tout n'est pas en disant, bah arrêtez, dans le bar, il y a Ravé Bokechu, grand chanteur à bêta, tika succès dans les vides. Bah quoi ça y est, bah dribbler, que tout timba secteur no andima, le mora bola, t'as comment, Mbappé. Or, pourquoi ce que bah tu as que tu peux taper secteur nyonso, tu peux taper électricien, bah maçon, bino mo ya yo zanani, o chafaudage, tu peux taper yo. Yo na joueur, tu peux taper yo. Comme ça, c'est peut-être ça va, tu peux taper. Tout ça, les cops, tu maman na bisou. Comment le maman maman le boulot que les saraye. Tu maman mère, tout comme ça, tout les là, tout bah orphelin de mère. Alors bah boulot naï. Ça boulot, pour cause bah pesa ka ezali na vérité. Autoti na bon western toti na bon autoté, le pont au carrément na botine la bon té. Tu n'as pas de temps pour me tout ça, des comptes finales, tu ne pas de poto. À ce moment-là, au lieu de tu ne fous pas papa, non, faut que tu musicien. Non, et que cause bien, mais bon, on n'a pas de peuple. Nous avons bon sango, ministre, j'ai pas ni chef à Matuka, ou ni bourgmestre, papa, on n'a ni député. Donc, on n'a pas la musique et jouer pour ça et le roté. Pour na goma pas besoin besoin le bundela toto beta kuna besoin de la bangote kuna besoin de musique pour moi bundela ta goma toto beta na goma biso to anniversaire maman livre babini balinto ya kutu te to sali 3 jours siko raison opesi. Merci beaucoup, merci balobi wana ya message oyo Mosaka Blanchard apesi na ba combattant Mosaka lelo actualité oyo mingi mingi Congo dialogue eleza actualité oyo ezali ko leka mingi mingi na mbaki dernièrement ndeko na yo ya kitambo wa sai oyo azoko ko senga papa chéri asenga e pardon na ebité Mosaka soko ko expliquer nini na monde là, c'est problème ni eza entre leader amune na mboka na biso papa chéri pe artiste et comédien ya mune na mboka na biso sai baza na problème moroté pe baza na problème moroté baza na ministère moko elo kwa biso tout kolona biso nzambe mais misala na biso kokanité bana ministère moi qui tuer art mais moi za artiste et comédien soit artiste et musicien ba kokanité moi za pas trop ba comédien ndenge mo lo baka beta ba stala ba pistene bien aza stala makamuna ye tout ba parler na ye ba car na ndenge na ye. Papa chéri pas prêtre na côté naé côté ndule ba kokanité bana makambo ndenge mo pété c'est plutôt ko s'appelle bango ba ko rapeka té ezakani to zingo salopeta nzoko o diminango o la tsamboloko 1 euro la tailleur pour obele moroïde 2 singiro stila tailleur sera big so tailleur na longi yango aguma mi mukongo tout ya okufa donc ba kokanité papa chéri za mo bébé ko le kasai ça ya concert na biso na extrême azbini tous les chansons arané bon na biso arané premier monter na biso pour venir concert terre agrimateur qui to on a na maïs tu bam il est carré bien papa chéri bien arrêt alors quand jour on a ces gars loi faux instrument na vie d'ami di monekeni ba loi faux instrument papa chéri ba ya ku 2 ans na kanda na on a signé pour la respect public nanga mais ceux qui vont tenir na yati à chaque ndem façon on a sima pas na pas ces gars a dobela ka makambo instrument à ça c'est azom a bien toutes les chansons on na mona kay pour petit na quartier na botamine na kolina bon ba kakol ba hérité ba petit na ngapina ya quartier pour aller ba comment ba tomber surtout ba vedette moto benga ki petit mais bien surtout kuta mo benga na yana ba ba fier na yana ba on 5 km parce que au ça 100 tours joie monter donc pour nzambe ngala ko reprendre na penza mbete na bima mo bogar na la traper bien pour la bilambe belé eza ko ba rolata te ko so ko la bilambe belé ko ba rolata mais mama gambela ba mama tombola ba leka biso le roi ba la traper bien te magi ba teka ba bilambe belé donc ce que ko ya la bilambe belé eza ko ba rolata te alors donc il y a peu bloqué belé et là on peut ba rolata au moins tu mutazu fufu belé na pondu ane ka le moko so ba bogele mai malini ko bota na nzoto alors bref il faut les planer de balba que moi maki moi carotte moi sandwich donc qui c'est n'a pas consistant quoi tu bloqué bien na message ça ko ba relier pété donc bref tant amati allez ça papa chéri mbongo instant peine baby micro papa chéri kati azongeli sous sege yesu akanisa ki papa chéri akimie omuno kanisa mutu likambo ya ibité na kanisa papa chéri kimi azoli kana ba TV papa chéri kimi ngai na sala imeloko nini ko sala nga beauté azana problème nete so ay conseil là laisse papa chéri mbongo musicien a besoin mbongo
cantine bi musala moko akopesa mai so cantine mo boya mai c'est comme cantine na chantier mo comme banga na bazelo cantine ba mimna ka mai donc papa chikaza na ngara mbongo le so pesa ça ele so na mbongo ye ba kozwango et pas non pour nga la même dans mouvement moi temps ba guerre to ya batinda ngai ngam na répondre moto le temps na batindi ngate c'est qu'il n'y a rien comme problème balobi pas de nouvelles bonnes nouvelles même de balobi tant na zo na sangono ya mabete to ya liwate c'est que ça nous bien alors donc problème moko ezati hein mon nzela cimetière il paraît mbongo ane ya mbongo mabe papa chéri déjà monaki netka ya sola dana mutu moko boye ba pesa ke likonda o papa chéri monaki yango déjà bino keba o zape nieta papa chéri ça na banque te po akoma ba mbongo ni changer na mona na kute a changer mbongo te ni banque po no yeba ke mbongo ya mabe na mbongo malamu po venir ça yango avant ta podium apesa nga $100 apesa rojenga $100 to lia kiango na tonti siko na ba benga te le bozo okosi na makambo ba ta ba benga ngena pesa mbongo katana mbongo ne kina mwa bien et kina mwa bien qui ben pas joie qui na mona pesa qui ben apesa chanta piscine apesa $10 ina plaisir na ça plaisir na po abena blanche pour la piscine na ngesili faut na ça moi plaisir moi ça là yango on vit qu'une seule fois petit na ça na problème mo na mukulu ba kozala pe na problème mo na mukulu oso instant émission na zo ba makambo vraiment na zo yebate ba na problème nini aza comédie keba akolo kapé ko créer business a keba aza comédie ko sala pe loko aza comédie batala ke ana comédie aza artiste comédie ana aza ko chanteur aza na parole ya métaphore donc akolo ba libele metam se le libele te ta so sala loko na ibongo pour pas créer une base parce que boyo ine pamba o kazani na problème mon côté na mukulu vraiment ça c'est pas un petit mbote na famille na et puis peut-être parler donc dans un problème mon côté na mukulu pas ozalaka na mukulu. Merci Balobi, merci na batu tout bozota la biso na Paris, merci na Betty Bwanana. Blanchard Moussaka. Au changer l'issous. Moi mulungene na baki so na côté na semaine biloko tu na zongo na fulu na ngai na tali na garde-robe te na zongo na fulu na ngai pour même na fulu na ngai bilamba mabe la raté autre na lata na zongo na fulu na ngai na fulu na net poubelle na ngai ya chambre voilà anga ko yoba ko si merci Blanchard Moussaka ndeko na ojino equalizer auto bimsa album o pas avec na BCBG au mon album ndenge olobi na lobi Gino equalizer ou alaki moko ya bino ya BCBG lelo ndima sala carrière na ye auto bimsa album na ye commandant de bord ou apprécier on ndenge ah ouais nazo mona peka ponga na boya kana ngalo ba ko je donne ma langue chat o na tala kite ngata la télé trop na mona plan wa ba mikemi kazo cha ngwana asala effort asala ko aza mbali si apona kinzela na ye chance za na ngombongo te so na kabele ya ngokwea te asala courage aluka abunda na plan na ye eloko boma congolais le musique na biso rumbe na ngokano bola rumba no bola banze mna bien to ko sala musique mosoki ba technocrate ozo compliqué donc comment ngolé likoso na fourchette okonyo kama ba nous pesa na bon appétit te taso mona mutali bike dinandika o pesa bon appétit même bon appétit au sepela note a sentir no manquer respect donc ba so c'est compliqué papa sera compliqué ba planter rumba kaka rumba na pema kasi bande ko ngai to beta rumba na biso bien Michael Jackson ti akufia bimisi ba marié ba marié ba na pile puis aussi mbate ba buka luketu Jay-Z na misali ba marié Beyoncé na misali ba marié boza na ba na loko la nzamba pesa no di carbone nzamba pesa bino rumba lo Congo to mona pena ba kibe batika pena mboka na bango ba kuba no kuna batika pena kiba ba ya pena ko zwa mirumba na so ba 500 ba benga fo kubano zo boule mais bino mo wapinza batiki bino rumba bolinga on te ko zwa ba musique pour compliquer ma bele vena ngalo ko kanza prêtre on ba ge Gino compliqué rumba compliqué musique na ye moni ba ndule nezo tenete za pena na mabele te donc nous en a deux pieds sur terre et puis il y a la tête sur les épaules tende ba le poto pour vena ngalo ko prêtre mais vers Rochelle ba na vele drum te vena nga Jean Goubal prêtre na chant mabola ka chaque dimanche te donc pourquoi ba kenala ba ndule moko boy vena nga wili longomba ennemi zolo vimba vous sur la maison Olivier Nyonche pisquoire na bine lengi bongo ti vimba pisquoire a vimbi konekisa ke lokolo mboka te autant ba baloba musique na biso za toujours na ghetto musique na biso za problème en langue oko expliquer ba bazota la biso na mona musique eleki musique na kitoko te
ba complexer nde ba boulaka musique a pembeni nde mte ya danger. Non. Rumba no lokele ki rumba no zate. Oh, parce que c'est faut bien que la rumba, mutabola la rumba na droit bola tous les ndoule. Mais Jackson tia ku faire bola rumba te. Bob Marley a signé tina odaya bola rega betane rythme msuste. Ma Bob Marley. Ba Congolais ba complexer, si Congolais complexité toi witité. Moi ngai ba papa chez toi zo trotter. Pour complexe les arabes nini. C'est moi le là, oh ce qui se passe ailleurs et les qui oyo sala. On m'a dit ça la pêche pour faire solembu mo okoma le kola nzambe. Oh nzambe bende yake oza ba petit dieu. Oza ba dieu a minuscule. Ba biso le lipo yo koma musaka o dana musaka. Eza ko zanga koyeba. Beyoncé binisa nzambe bien sûr comme ça va marier. Et c'est bon dans la mariage to bina onini. So ba ti bande ba chacun na mariage ba to bina ba petit so ba majorette. Rumba de Robin papa na maman. Eza kilo, ngana na muna rythme wele ki rumba na Congo te na monde te hip hop rumba le kiango. Nini rumba le kiango, tout rumba le kiango. Musique na besoin na ghetto te. Eza makasi batu mito batu neza na ghetto, eza lokwa musika. Nga soma parcelle nga na lutendele. Kota mbudi wana. Batu bia musika so musika nga timbo ngai na musika tumbi son essence musika tumbi chapo. Ah Lubumbashi na musika. To bano kende ngai yakina Lubumbashi ngana kende lutende total na koma na sala 20 minutes na komi mutake lemba na kitambo asa inédita bon ngana muta France na musika na mutake lutendele ngaso yakeli lutende sala 25 minutes pour que les France pour le ngana lo atinjili inédita so matia fe babi 8 heures du temps donc France kote ya musika donc na place so le pango na France vomina so na lutendele pour le lutendele ya mo pembeni na ngai bon ngana mutane États-Unis comme 18 heures donc mutua mutunde mutia musika musika mabele ya musika te comme ndule na yo rumba lo kwa kilo lo ko lega mo zati na psa vina ngajang kubal. Ma vie mba danger za danger mais bon église ka rumba te identité na biso eza kwa katu so ya kala wa vert wana zo boule rumba loko leka moya te DJ suka na 4e primaire suka na 6e primaire o bando beta ba anglais nzembo ba pis kwa anglais yumo zo yoka ozo na difficulté ko yoka ngo ya JB papa chéri na wero chango na 4 eta ba lembi simolo musique so kiti non nizo makasi c'est que ba DJ baza parmi bato pe baza parmi bato ba bomba musique yoyo na bato ba lo ba musique so na ghetto ba bomba ndulo ba combattant ba ngaba ya parmi parce que ba boyeki musique na so le zo beta na potote ba ngompe ba ki parmi oh so beti obomi ngungi na nzoto obomi ngungi ko se pelate ko obomi ngungi tu na nzoto so beti mbata donc tout so boma congolais a exercer na métier na été na boule ni mais yo na tongo ke boulot siko mwana jibe aliani mwana présent wera oliani non biso to bato ennemi congolais eza congolais muto ba musique na so za biso moko musique on peut attendre to biso bongo eko simba te pour rumba eza don eza danger te pour era différent danger na danger aussi roti au danger rumba ya danger te ya danger donc rumba eko sila kate omba na salinyoso hoyo mobali ya solo asalaka soki alingi nto akomi zoba na bolingo kasi baboti no baboyi niyanga nto kwelana ozoka oki miziki te babetelo ayambaka nga na babizu affection tendresse mizungu midi yango enkoki tanga mandala liaka nga mpe nalia repa na ngai ya bolingo oh nanzadio sona noya nakenda beta wo women no cry tambata katakata women no cry ngamoko sanga beta mo kwanyoko ngabima na rokima donc bref foka ba rumbo yo. Merci beaucoup, merci. Easy love, rakatu, easy paradise. Ne bien nglété. Non le rythme. Marie pena o kanga maman ndenge. Obi balé ko maman zilo manda mususu. Donc faut ba ploka ba. Na so se ba koti yaka. Feuille de laurier, basusu bako bakisaka, kibe magique, kasina lolango mbati akanini ye. Pona convaincre mon tema ya dabombole, ngana mérité, pardon azala kite. Mais obi ke Mosaka, tangolo ba ke musique na biso. Tede soko boyinga na komi salama be. Tede soko boyinga na komi salama be. Naza capable na même son ngambo na leta na kokatisa nzoko shanike prince ngana kopimbisa ndeka Mandela na kobetisa ke kwa foire mbonda abeta mbindi mbondo banalemba bakutomboke yanga baba kusala grève na tete ndai donc moi ça bana mbali so boyinga na meso ngambo na leta ominzo ko na shanika na kokatisa prince obindeka ko Mandela na kopimbisa ye eke kwa tata na mubange wana na foire na kobeta mbonda banalemba bakufa matoi ta ba parole. Nanzima Michael Jackson ezate
Michael Jackson ayiba bora manindi bango usamsama ko ça pendant que Congo africain az africain toi ba prêtre Jackson moi donc vienne prêtre tu sais il n'a pas via biso donc ba plein de africains ça danger il y a danger mais ba congolais ça danger donc ça danger il faut tout ça il faut tout comprendre dans bon rumbe il y a danger mais kalaté so nzamba ndingi papa chéri parce que tout acte une option abimisa plan ngala la que de essuyer mes robima et pour que essuyer parce que mobali azokengela la tie essuyer na loketo abi ba chef coutumier na chimino libaya te boyi na ngate pour zokengela yanga ndako na essuyer na loketo bino bokengela mboko ya bolata kaliputa nga zokengela ndako na essuyer na loketo ya position au moins nga fifi akimela kingai fifi bando kenda rien ne va dans la maison na pelisa réchaud moi te zopesa te na fongo la frigo malili yo keleve na fongo la télévision nginzana loso na tanda mbetu kofitikana na fitikana na mekina chapine na horloge na pandile na biso begui yokani ezo bouger te ni so baka ki mama zate ozonga fifi eloko ni ba arrangera te eloko ni ba bongisa te moi malili zo beta na kanisa non c'est trop fort c'est trop fort moi malili zo beta na kanisa ya climatiseur nzoke za ya fenêtre otikaki polele po benga ba voisin ba okabola bitumba fifi soko yete na kolata patano te fifi nzela mobulu pono kende ezalo kwa nzela cimetière na nzela cimetière so mo mabulu ko la kozipa on te pour quelque part otulisi batuna serke na maboko parole wana essuie men c'est trop fort ba générique bimi ezala nzemba na na komaka koleka bato ebele bokoye bango lelo te mko papa chéri apesa temps comprendre ngap na la parole ya solo sans big na fait banto bandeke émission zo bimakaka merci beaucoup merci Blanchard Mosaka pour son bito tike la Mosaka wa Tilobi Guilain Soumaïdi Kolo idéologie et pourquoi pas na Mao Tchum na kati ya Sydney wana babi Mao Tchum de Sydney hymne national d'accord Blanchard Mosaka bato ba retenir ni na passage na Congo dialogue retenir que toti Kolwezi Lubumbashi Likasi 3 jours d'affilée to yeto betin extrême samedi j'ai deux fois betandre papa chéri non même machine senga ba epema moi motisema ba tchamo moi Grèce et on te joue ma vacances mukete une semaine to zonga ndoli ndenge zalaki biso to zana disque na marché te mais to betaka et ça le rôle pas la meilleure année fonctionne. Ouais, merci na bana poto, merci na batutu bozo tala biso balobi tokomi na suka ya émission mais Mosaka ou to changer les sous nazo comprendre té. Merci na bana poto to bimi libanda poto des annoncés. Oui, ça Alexandre Makui. Moi ça na ko de quoi Alexandre Makui. Sona sala rango boye te bato ba comprendre raté. Ngateka kelamba. Na piteka kelamba na kini mtu bana poto Mosaka moni pati Alexandre Makui. Ozongo bien ça Alexandre Makui. Limba tina plan. Donc master patino na mona na veste nango. Tindela ngango na otikilo la mape na teka blo na mikili na teka blo na lunda porte parole na bimisa tokoyama na lata na kinta bayaka na ngam na lata na cette publicité Chine a tekeli yango biso a copier tekeli biso raisonner porte parole la tokoyama sali en publicité Chine a tekisi bia tekisi yango donc na makila wana depuis ça nga bien elongo la nga complexe parce que na beti bo ro taper France musicien ngali la banduliste donc na France oyebo beti bo te so ngata simao donc tu as France pino yana ngote donc na l'aise trop ça nga siko bien na la tarabo pona longana complexe ponga soko bengisi nga pe chemise nzela faut pesa ngoko na bino chemise carré pesa total na bino nga faut la nga ba pièce et ça nga vrai na lolende pe lengi so na lati na nga bien pona o tu na so na fulu na fungu garde-robe. Merci beaucoup merci bato ba retenir na passage na émission yo dialogue des stars pe Congo dialogue site oyo bara vérité ezatege to solo na Mosaka masola ndunda to ke ndoko koma masola matembele te a ezalaka te moni merci niti yo le biango elon na linga bien devenu mutema na ngwa mabele o mutaloni yango abuka donc bref ba retenir que papa chéri auti Kolwezi auti Likasi auti Lubumbashi abeta une extrême dimanche et samedi passé to suis congé une semaine tu me repos repos to robeta Nicolas to robeta to le bango na Congo dialogue et puis tu sera passé une chance ninga pesa ba Bram ba fika riba sala ba plan nga eza essuie main o a recopier akabeli ngambongo na sogoda babi na kabaka trop lelo na changer face ndinga nyoka alakisa absolu lulemu trop alakisa absolu minu trop tellement to bomay trop nyoka changer on même sene lulemu neti ngape donc moi face changer kebo kabela ngambongo plan na ko yiba te ta na sala ngo kele ba metro o na yiba ngo kele ba McDo zo kele msozo na ba mama na ye ala ba carne nga boule do ba plan nga avec Malo cette fois-ci non 17 coquille 17 ans après 17 ans on a deux amours pour comprendre qui est Blanchard Mosaka la on la c'est la potentialité dans tout donc on a commis bon comme na poche me connait na pardon merci on senga mabe na limbisio senga malamu na senga merci donc bref bana pote na reporter pesa mbote na ngai alors on a pesa mbote na na masa na Guilain Soumaïdi yeto yamba na boulot
ngenge pe no azwa ndeke akenda sala kabulu na ndenge ne site ne lengi mamni tout kitoko courage nzamba pambola susu baza pe mobele balenzambe ba masanso ba porte parole ba po buloto bana raciste ngai Roger Ngando lema na Blaise na Wenge BCBG côté vuna Sankara King Tequila Rojanio ba Merando na Didier Dimenene le to bana ngo set otuwa batikala ba makulu on monte ba tuwa finga so ba bana la visite ya il dit que ça va changer 09 98 12 37 il va comme ça plan la porte-parole dans la basket la taba bon pe masoya ba ba sekela na yo le porte-parole va chez banzela nzela ba conseil ITP nino yo ba c'est ma soro pas si mon appel plan ba quantité faut ça il faut le gratuit mon ça va numéro changer 09 98 12 37 12 quand on boit sur la porte autorité comme solo ba solo solo na solo solité bon solité dia donner samba na Londres wana masala nga Hollande anibo pando ni se pando mbala Micheline pando ya ibile te solo la Julie appelle la supérieure na les îles na bona kina Deolongi yana nga Bispangi petit nga Chico Samu à côté kuna le boga yo yebi toujours bendele po ya te po Tita Diamanisa petit nga ba ko so ba Tita Diamanisa yebi masonenge petit nga Didulo bona na Jubek na boseni pete opesa yanga tete ndai prête ba prête mutaleki azate po tete ndai tous les vendeurs mutakabela ko mbongo so mutakabela yo mbongo taza vandu côté kakabaka mbongo kuna doni tinga vandu nga tete ndai mutapela nga demer ko pona na kati na de 300 na 190 mutapela nga tete ndai lo vandu nga papa chéri vandu nga jigal nzao mutato nga immeuble na gombe na vandu nga so kabela nga toza vandu mekota bato kabela wana donc ba tuzam ko basala émission batangi menga pena désolé quoi je suis désolé donc bref na pesi bango tumbo te pas bazali frère à moto yo yebi Gauthier mascotte ah babi miko so basala ko sala clip ya ngelengi ko sala clip ngelengi marmio le kaiba on va imaginer ba clip ne le ka lointe Gauthier mascotte prêtre na lokolo ma 31 ya ko stepela ba clip ya joli mamuto joli ka se suit même dans sala monsieur mais faut première chanson venir suivre même tomber avec mon papa chéri comment on a pena pe muto na bisa bango de compte final na ngala mouvement na ba ki bien na tena 3 ans boulot na ozonga na ngala bureau net ba vie ki so na ngala na TV tout et comme ça c'est comme que na donc ça fait 17 ans qu'on a fait 3 ans na tiki boulot parce que na robima 3 ans na boulot na cadeau na comme na ngo suivre mes album na nga muto ba première chanson nzemba suivre papa chéri deuxième président Wera on a aimé la gote on a avec question troisième le béton na cheta quatrième le béton na ikupa ce qu'on boyi de robot kabla de compte final ngimo na ngala la nzalo ninga na kufa nzala ba robot ate ba tuna ngata 17 ans bo mais Koffi Olomide va quand artiste au benga pays ya na album ne suit mais ça les plaisir mais obi que ça n'a pas c'est pour ok na lola bola masola ça tente pour banjiri ba kamwa yo donc bref masoto beta sengi na mviete ça bon chanteur a composera bien aimera bien mais je suis MCK papa chéri 4 personnes wana ba faire rigola ba ouvrir ensemble ba la première chanson est moi bien dama na on attendait deux plans merci beaucoup Moussaka merci ils en suis aimé ils en a tête tendai ils en a louvé et en a louvé ils en a Motambo Nzoko. Le Motambo Nzoko, c'est tout du Congo quoi. Moni lelo, wenze zandu, ici dans la 15e, maman a 21 ans. Raison exacte, papa Miguel na maman na wenze. Atala bomo moi ami balé le tatou ateka babi bende. Moi ami ça te le tatou ateka bablo courant. Ah, donc maman, ouais libala tendeli. Papa qui est là, tu vas manuel la calate. Les alors sont salis d'essai, la taille fait va faire, va passer au point. Au-dessus de la moulangi, va passer au point. Mais elle est comment on va utiliser les sardines, les sardines. Bana bana 30 sardines, mettre à fond les moko, aller là on achète la bavard, venez faire en face à boutique. Est-ce que maramokana les autres kokala, tu éviter. Vous comprenez? Munga na pesa tete mtu malade zote tembongo. Et tout vous comprendre donc tout dit comment la mi makamunyo surtout oh tout le monde na Congo. Fonctionnaire à Canada mutakilo. Mais le fonctionnaire sera bi abala moi nos obanga. Soit bien foutre la panne aux obanga. La tout du Congo au makamwana. Soda qui est civil, pas que le second mongonaza. Mais civil peut tout ça, soda peut on l'a. Il est moutou à King et la rayo. Mais sentinelle que tout à l'heure le tébis secret boutique les gars bâtis. On a boutique de gala la raté. On a tout du Congo. Personne ne s'explique au bel. Maman le bon a pour moi. Non lutter et au Kamoté. Donc essuie aimé. A essuie aimé. Chef coutumier na tino libayate nous kenga na mboka wala tali puta nga kenga na ndanga na nga on a tengi swime tim ko fifa ya bonne na la tambati taso na wata balexander mani on so fifa ina so fifa ina na liputa na kana na swime mo le swime pour ça qui me la ngai
Fifi mino yo sala musala munora permettre monter monana pas tikale monana mais font la ni masanga osala musala ya la bakani ba molier wana yoka mais munora sala fort ba monaka ba monaka osala musala te ce qui petit na suka na pas la ingratitude ne sala fort alongola bango ka ba longwaka o ya lolé nous otika la Fifi ozolongola ngam na sala musala ngam na bongisa yo Fifi osala ngabo point ni Fifi quelque part musaka zolela moi Simon Boa kimie quelque part musaka oui parolier za fala ta mawa ya mutu vedi ba Congo dialogue so do bitola na musaka émission aussi la mbwa falo bateke mbwa falo batena makaku ke po singa fo bakangona kingo soki yo mboza nga chaîne to ngolo ka chaîne nga makaku tikana kangona loketo nzonga konta sentir donc makamu na yuza yangati donc c'est Congo dialogue balobi so bitola na musaka émission besila te merci na bana poto batala kibiso merci na kina Soumaïli bakena ngali Jadir na pesi bango mbote pa bazar voilà Micheline moninga malamu yebika système aswa ba solola yo Micheline moninga malamu na pesi pe mbote pa zali basta na ngali c'est pas de mona zonga lisusu donc vraiment bana poto tout c'est Serdik Aloui papa na Chloé papa na Ilikia namona mutu namona batu mutabona namona ete alenka di makanga jobour mbima Cape Town ndi takanga mutambongo bele ya jeune azong singa mikolo net na commencer na western ba code pama pama alenka dima dimne même famille ba séparation na yote pour trop de code tu le code quoi donc moi deux bouquets alenka dima la fouille d'ici na ko ba kana batu na ngana ndona mikilité ba ndona ka bango ndina suki sarake bana trois poteaux bana toka Cape Town bana to Angola comme tu veux ça là esimba mabote zala bastérité kufa boyokana moi ba respect to na bina molo na bindele te to ba africain quelque part to na société hein maman to ça papa to ça maman to ça to ça là dirais GMM Grévite ma petite faut-il aller bon vient na lié bon la loi na bine to développer kaka donc bana toi poto mbote na ngai wana mosaka pa na ngai na sisi ola na Congo dialogue ko na sala na émission na national débat pour les émissions mais ils n'ont comprendre mouillé vous aurez un ma bête na loi Cameroun na zanga na valise mais na changer bilamba quoi ça mais que moi fort mon rebelle zigura mtaboya mo ça il faut promettre zigura bilamba na musique bala na kekenda nzela moko ça la ramwelengi merci beaucoup merci moi monsieur pe moi ba tout doit moi ba chimiser ba nzela ndiye professeur non merci merci Moussaka merci Alexandre Makui merci beaucoup merci comment de me permettre Takibiso merci beaucoup merci quant à moi je vous dis merci na ba téléspectateurs tout oyo balingaka dialogue Congo merci na Guilain Soumaïli Kolo idéologie Guilain Soumaïli Kolo idéologie et pourquoi pas na Francine Ngembe la femme en haute qualité pourquoi na boagi bango mibale parce que mon boss Francine Ngembe et mon coordonnateur Guilain Soumaïli et ça la Zouate pourquoi pas na Patrick Pacoré et na Tendai et pourquoi pas na boss Bosenge les catalyseurs boss Bosenge Oazota la biso merci na batu nyonso balingaka émission au dialogue des stars quant à moi je vous dis bye et à la prochaine boucle ba faire c'est bon nini comment